Congolais de confiance beaucoup de bêta on va na gaz oh ça va gaz ya là non gaz nous saluons notre Armand Fungoulou que la longue El comandante le maréchal Jean Congo. Et je reviens d'une province proche de celle-ci qui est le Congo. Donc je pense que les défis qu'il y a à Kinshasa ont été bel et bien identifiés à la hauteur. C'est-à-dire nous nous mettons au-dessus de tous ces efforts. Nous allons nous transformer en ces criminels. Parce que les criminels, on les appelle autrement des hors-la-loi. Nous allons travailler de sorte qu'on puisse respecter la loi. Ce n'est qu'à cette condition-là que nous allons y parvenir. Et nous devons profiter pour dire que ça sera chaud. Ça sera chaud. C'est le comportement qui sera châtié. Qui que vous soyez, si on vous retrouve dans ces comportements, vous allez payer. Notre problème, c'est les comportements. Peu importe ce que vous êtes, on les verra dans les comportements. C'est le comportement qui va nous aider. Donc, les bons citoyens seront à l'aise. Les mauvais citoyens seront Papa Blaise Kilimbalimba ozali mokambi sika ya police awa na Ngomba Kinshasa outi kozwa notification na yo tolingi toyeba est-ce que oyebi makambo nini ezali kozela yo na la police de Kinshasa? nayebi makambo ezali kozela biso na
solo en quelque sorte ezosala somme mais na makambo touti kozwa bainstruction ya mokonzi na biso ministre intérieur na bainstruction auti kopesa na basi ete makambo wana tokobunda mpe kokitisa yango parceke na mokili nyonso polisi asisaka te akitisaka tokotravaye masoko makambo wana ekita makambo wana ezali kuluna ezali embouteillage lelo tozali kobeta masolo ya kidnapping yo okobanda na nini toza na programme osito batie wana nyonso ekozala programme na oyo babengi planification c'est-à-dire improvisation moko ekozala te cas par cas ekozala traité au bon moment et dans les 3 mois na sanza misato wana oyo bamosu babengi basanza je crois que résultat moke ya ndunda balonaki ekomona. Merci beaucoup. Une semaine de Konanga. Kaka na mairie. Inyo c'est parce que na chingoma. Tombo ki na colonel na lubingi mon colonel. Na kofanda awate. Ezala ka 72 3 jours. Ngana sala. Oh, ba pour exemple ça bazana examen d'état. Ngana sala ba comme ça na ke. Comment on a Samuel ufanda gapi? Nafani na Masiala. Masiala wapi na komini? Ngalema. Ngalema yo. Hata kama Masiala na Ngalema. Mungo yo. Gil. Wapi? Gil pesa wapi? Na saa Gil pia fina katuni. Wala kitu. Na Ngalema kaka. Ha? Na Ngalema. Na komini nini? Ha? Komini. Kumba vini na kitu. Komini nini? Na komini nini? Kumba pina kitu. Donc yo oyebi adresse. Voilà kana Gil. La tip. Mais oyebi kombo aveni na binote. Oyebi numéro aveni na binote. La bikani numéro 1. Ya veno évité. Kumba pina na bikani numéro 1. Osimbi machette ndengeni. Ba ba fait terrain il matin. Na na pêche la ça mutu apesa ko machette. Ba on bali. Te mutu moko asimbaka eloko apesi depuis osimbi yo moko opesi mutu moko. Opesa bato mibale te. Nani yango apesa ki? Pana yi. Pana yi. Il y a fait terrain ko tinta ba da ta ba on bali. Il y a fait terrain ko tinta wo tinta tinta. Opesa mata mutu. Tokuta na ban tokuta na ma. Boye bani na ye. Matanga na bango. Matanga ba matanga bango même matanga bango. Tuibe na yo. Ito saba na kaje to matanga. Au 14 ans okende. Ni ngati. Namona uko ulipa. Ah mata. Obo tita obo kanga bo nini. Yendo ko sisi ko makambo ko sisi. L'accent au côté. Oui. Au côté on est bon. Oui. Pour la nuit, pour tous les dames, c'est un malade, mon dos, on peut les montrer ça, mon dos. Tu peux pas pour la nuit. Le président, bien maintenant. C'est là, au bomba qui kuna pona nini. Habita nous allons chercher comme on doit poser Kasi pona nini. Yo bisa kia bomba pona nini. Ah, mata. Et bon, la fois c'est là on m'a comme bien moi ça fait la bilamba na ye. Pourquoi il m'a bon bomba qui fait. Ngako kucha na chemu tamu. On va ça ça mutu quoi. Abi la mutu ba ti tuna. Aika ko lukayo. Ah, aika ko lukayo. abendi ngai comme mati. Itafika ku 0-0, yeye atakokota kisha atakuuliza, itatuonesha alcohol iko ndani yake. Kokota nguvu, kokota, uliza. Alcohol inaonesha hawezi tembeza gari na mkatala, hawezi conduire gari parce que anakuwa ku 5% ya alcool. Donc hapa gari na katala itatembea na mwenye na pombe.
Directement unachangea hii yenye ilishakuwa utilize, unaiweka, unakamata yenye hayakuwa utilize, unatia hapa. Tutateste mwenye hayakunywa pombe, mwenye hayakunywa pombe vile mie, mwenye hayakunywa pombe ekuja hapa tunachunga ile 00 mpime hiyo. Takukuta uliza zero alcohol, zero alcohol. Hapa hayatumia kitu. Donc hii inatuonesha mwenye anaweza tembeza na mwenye hawezi tembeza. Dans major basoro lebunga yana posta musala major ayo kota abo kota sae abitra sibe parce na kita sibe na ngama sibe atnyoso jamu na mabe anga na kene kaka abo kota yata uka ayo kese tuwa wala tuwa ngata police. Opération lata teni na musala tomona tolembi pe koswana lata teni musala nyonso sala kala kisa ya maloba ebeleko ta mosala liboso la paresse ne paye pas ta mosala liboso mon boulot na kosala yango mon boulot na sepela kanango mon boulot na kosala yango mon boulot na sepela kanango baba tolinga mosala mama na bana tolinga mosala na bana baba tolinga mosala mama na bana tolinga mosala na bana. Okay, mon boulot hey honorable ZK président Obi na Mungu les compétents Yves Muyumba Kilokunda tolinga mosala excellence Papi Nyango tolinga mosala OLK initiative plus. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Nenkongo.